coup de chapeau vieux Oliara Vungure ya Kinshasa, ce que vous avez de relier Vungure na Congo central et puis Vungure na période ya nini ya corona. Aïe 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 aïe. Omoni tozali na état de droit ezali slogan te. État de droit ezali constitué na plusieurs actions na kati na yango, c'est-à-dire na kati na yango tozana na ba interpellation, tozana na ba arrestation, tozana na ba sanction na kati ya état de droit. Et lelo oyo ne mwanantsemi abomisi batu ebele na Congo central, abomisi pe batu a fait arrêter batu mususu na niveau ya Kinshasa, ba trouble oyo azalai ko créer, on se demandait pourquoi l'oncle, parce qu'il y a le but que non Tshisekedi c'est son oncle, non? Pourquoi l'oncle peut faire de telles choses na neve na ye? Donc nous avons compris que quelque part, soit le vieux, soit l'oncle n'a pas été un vrai oncle, ou soit un vrai oncle plutôt, ou soit l'oncle a été vrai oncle, mais à des fois, tant que ça a un problème, alors il aurait fallu quand même que Zongi Sénantela, de monaki la police a quitté sur terrain, malgré la mystique, il y a bandika, la police peut aller dans un système, on va qu'il y ait un bikedi. Donc si on va qu'il ndika, tout le monde va d'amener un bikedi. Ndika va tout le monde d'amener un bikedi. Donc sous carrément solo, tout l'indika est vidé. Alors la police va tirer un bikedi, n'a pas qu'il y ait un ngwa saki, bah quand elle vient à Kati, donc traque nande moya saranate. Via Bimi Loko la bébé à Kolobate. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste des bottes bêtes à Tindika TV pour que vous avez information ezali précise, réelle na Tindika TV. Je vous aime tous. C'est Tindika TV, number one. Mbote cher internaute, mbote balandi ya Tindika télévision. Merci pour nabino baibo mesana ko yambangai wabino c'est Frank Kings na banda ko nabino. Bon continuer ko s'abonner massivement na site nabino internet ya Tindika télévision pour que jamais dessus. Et si quand mesana ko même nabino ba actualité politique, o mesana ko yambango na banda ko nabino, bozala toujours branché pour que jamais dessus. Na sili ko sala 200 awa sur terrain et puis nazali na invité langa o bokomo na kalaming te na comme monsieur Gustave Lutumba. Bonjour ndeko Gustave Lutumba. Oui, bonjour mon Namboka, bonjour Nabandeko yo, Bazali Kolanda Biso. Je pense que ezali loko ya sikate pour comprendre déjà pourquoi est-ce que Toche ba cache nebo donc ezali yanga ndeko na bino pona ba mususu ba mesana te, ta mususu komo nanga na cache ne, donc c'est bien moi ndeko na bino Gustave Lutumba. Na pesi bino bambote, bolanda émission na biso tina suka, mutu akozala dessus azate. Parce que na kata cache ne obozo mono na bombi tala makambo ebele o na kosakola mukolo ya lelo donc lelo na do pupola na ndemo ya sarate mate ya petezate le eza mate ya kanda na fimbu. Moi mboka ndeko Gustave Lutumba, moi mboka ndeko Gustave Lutumba sango nini boni Azafat. Azafat maman ezali vraiment très kitoko ezo tambola très bien. Toza toujours na ba réunion stratégique parce que moni biso to respectera ba consigne à chef de l'État. Le col à l'oba qui pas plus, n'est-ce pas, de 20 personnes à balayer à la réunion. Il y a un abisso to suspendant qui va réunion à Bissonion, mais nous avons quand même des réunions stratégiques au Tozali, Kosala, Azafat, Tozali, qui évolué très bien. Après confinement, Oyo, binomoro au sentir sur terrain. Mboka ndeko Gustave to ki maman lomba on a actualité politique o ezo s'est passé o etu ko sala ma président lelo arrestation ya mon ancien mi après avoir ko sala ba causé ba désordre na Congo central et puis ba mort na ba blessé si ko sala ma finalement aujourd'hui ba si ko kangaye to ko zwa makanisa par rapport à arrestation na salami lelo ne mon ancien mi ndenga kangami lelo ngana sepeli makasi omoni tozali na état de droit ezali slogan te. État de droit ezali constitué na plusieurs actions na kati na yango, c'est-à-dire na kati na yango tozana ba interpellation, tozana ba arrestation, tozana ba sanction na kati ya état de droit. Et lelo oyo ne mwanantsemi abomisi batu ebele na Congo central, abomisi pe batu a fait arrêter batu mususu na niveau ya Kinshasa, ba trouble oyo azalai ko créer, on se demandait pourquoi l'oncle, parce qu'il y a le but que non Tshisekedi c'est son oncle, non? Pourquoi l'oncle peut faire de telles choses na neve na ye. Donc nous avons compris que quelque part, soit le vieux, soit l'oncle n'a pas été un vrai oncle, ou soit un vrai oncle plutôt, ou soit l'oncle a été vrai oncle, mais à des fois, tant que ça a un problème,
alors il aurait fallu quand même kozongi se nantela ndo monaki la police akitaki sur terrain malgré ba mystique na ya bandika ba police pe ba raida na système na ba kene na bikedi donc si ba ki ndika ba tuti on ba dame na bikedi ndika ba tuti ba dame na bikedi donc suka ma solo tous les ndika évidé alors ba police ba tika na bikedi na ba ba kene na ngwa saki ba kotel vient na kati donc track na ndemo ya saranate via bimi lokola bébé a koloba te voilà donc na minute tozo loba je crois peut-être ba si ba koma na Congo central parce que hier prison na kendo sala yango na Congo central ndesika batie akendo sala boloko Nego si koloba et témoin la mboka ndeko Gustave le neveu peut-être le neveu bah s'il est qu'on se comprendre tenant oncle il fait qu'il neveu mais qu'on retourne à oncle qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que à ça la artuana et puis bah mort et ça la marabongo il fait que bah neveu bah cause nini oh oncle là ça la désordre boulot ba lukaka yango na j'ai l'honneur de venir par la présente solliciter une place vacante ou un poste vacant. Le vieux pona ya moni kenon pona lukabulo ifa bimanantela abomisa batu asala ba des autres non. Lokola est déjà dans logique wana ba logique wana ezo simbate et pas fati. Donc et pas fati so kanti kenon oleki na chaîne ya télévision ofingiye nde ako yeba na yo kolekisa yo pona ozwa bulo en tout cas pas fati o mikosa na yo. De pas fati ceux qui au fingi au rejoignant boulot te pour nos boulot il y a qu'un logique il y a j'ai l'honneur de venir par la présente mais c'est le président de la République donnez-moi les boulots en tas ce boulot ezali matungulu azwa boulot azwa boulot te ba caméra vital caméra azwa boulot azwa boulot te bazali belé o bazwa boulot basana bango des ordres te alors ceux qui aillent dans des ordres de croyant que non azwa boulot en tout cas eza balokute amine nepe babuzo ba ebele netindie lelo oyo akoma na kati ya boloko donc coup de chapeau vieux oliara vungure ya Kinshasa siko zokende rolia vungure na Congo central et puis vungure na période ya nini ya corona aïe 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 de rozalopesi mbwa boy kuna na Congo central. Mwana mboka ndeko Gustave Lutumba pourquoi est-ce que tokoko yeba bosili kotinda ete akene ko sala prison kuna na Congo central pourquoi pas asili ko sala ngo awa na makala nenga sala ki premièrement et que tokoko loba ete bozali na bobangi et que akokima lokola mesala kokima ko sala kokimisa na bato bazali na kati ya makala pourquoi est-ce que bosili kotinda e merci beaucoup tozo bangate justice e bangite justice est poni kaka que non a kendo sala bolo connaît na Congo central parce que ezala awa na Kinshasa prison de Makala ezala la prison ezala prison o ba memie kuna na Congo central ezali kaka prison au contraire ce qui ezala ko banga to linga ko banga kotinda na prison te c'est que lokola justice est memie na prison e bangi na ngote mais deuxième élément ezali que batindi mwana nsemi na Congo central kendo sala prison pona air moro boye baela rae atabi toto baelie vous comprenez et on va aller attendre Tsarimadesu baelie air moro lokola linga bandika baelie mondika atetina bikedi adame donc c'est ça vraiment la vraie raison ou les vraies raisons qui ont fait que ne monantemi azala estradé azala plutôt relégué kuna na Congo central nanzela ya boloko nanzela ya justice ndenge salim sa nango très kitoko. Mwana mboka toki maman lombango to sile komona lobby ete basile ko convoquer ndeko Chibala basile ko convoquer na parquet ya Matete vu que il y avait de collaborateurs basile ko travailler ne basile ko accuser mais to sili ko yoka ete asili ko loba ete accusation on ezala ki fausse to kokozwa makanisno par rapport ya accusation wana au moni invitation ba ko tinde lo première invitation je prends l'exemple même avec première invitation yaki aboyaki na alabi que non adresse boina boy deuxième invitation tango yaki asala kinini ayaki ya possibilité za na 3 invitations ya liboso était ami balete ami sa tongo ate 4e batinda mandat d'amener ba memio ba na yo alors makambo kute banda le lofte ba conseiller ya banda kala basi ba banda ko lela pona bambongo na bango ebele oyo entre guillemets Chibala aurait détourné. Alors les longo ngangwe koki oh ye il faut la justice au moins justice soke ebenga rapone kangate justice ebenga pone lo baba tu ba ko funda balobi boye yo prouver biso les contrats ya o batu basanini balobi alors ceux qui osa na ba argument contradictoire na o batu balobi te c'est-à-dire ba okanga yo okobima fautif okoza culpabiliser batindi na kati ya boloko
Tubala koloba na média ne suffit pas. Le média est allé qu'on remplacer justice. Ce ne sont pas aussi les médias de moutou invités. Ba invité na parquet général près la cour de Matete. Ayande Asamba na Sikawana a présenté ba moyen de défense na ye. Soki alongi ba rotika, soki alongi te akokangama. Voilà. Merci mon mboka. Nek tozali komona ete état de droit ezali kosala makambo nango état de droit nde makambo tosili koyoka pe esili tosili komona na ba information et puis na ba actualité politique ndenge to message toujours koyamba pe kozwango ete monsieur Ngobila asilaki ko constater ete ba dette esili komona na ebele plus de 60 millions le gouverneur sortant asilaki kotika na ba quelques banques à part BCDC to kokoza makanisa yo par rapport ya ndenge basili kosala bilan ya ba dette ezali ko esi kotika la na gouverneur sortant asile kotika. Jusque là parce que ba enquête il faisait là déjà mené, vous savez, il y avait la première possibilité sur Otali Mondé Sentingi à Kangamaki pour na makambo ba détournement, Otali Guy Matondo, n'est-ce pas? À Kangamaki pour na makambo etali ba détournement. Et lelo oyo soki kombo il y a l'ancien gouverneur André Kimbuta et allé circuler na oetali détournement, ce n'est pas une chose étrange. Et allé lokomoko logique parce que tu as vu comment est-ce qu'il a géré ce pays et la plupart des gens du PPRD qui ont dirigé le FCC qui a dirigé je dirais na régime outi koleka bazalaki na makamba buso bebele ces gens-là. Baki na makamba buso bebele ceux qui ont dirigé. Et lelo oyo Jantini Ngobila Lobi a coûté Banyongo environ 60 millions de dollars oyo gouvernorat provincial azana yango na ba différentes banques. Et puis bambongo wana makambo sala eye banate. C'est une accusation indirecte à l'égard ya Ndeko André Kimbuta et tu as vu déjà na procureur général près la cour de Matete. Aben d'abord wana déjà atia yango na kati abana déjà retravailler. Tolingi dans les jours à venir, André Kimbuta a l'interpellé, a justifié 60 millions de dollars parce que toi on a posé un mboka et bon un mboka qui est de bosso. Et puis 60 millions de dollars et qu'on aider le Congo pendant 5 ans na lutte contre la saleté. Vous comprenez un peu na kati mboka na biso et qu'on résoudre les problèmes oh il y a salubrité na kati mboka na biso. Donc ceux qui mbongo ane zongi et kozala malamu na ndenge to na posa ya mbongo pona ko aider bato bazali kobela coronavirus stopper ko stopper propagation ya coronavirus so mbongo na pezongi et kozala lokoma ko ya malamu to koloba et to koloba to pe bato misu bazali koloba pe makanisa bato misu ezali kozala ete de Ngobila asili ko livrer donc lokola mikolo état de droit et comme soki o wana sala ki loko ba interpeller susu o wana ba misu bazolo ba eta sala ngo po ba interpeller donc singama tembele comme on dit souvent nazolo ba singama tembele oui singama tembele kozala ha mulai muto to sala imabe en tout cas il faut à payer le pot cassé de sorte que bambala oyo koya batu ba mesana sous ko sala mabete au monde chez Congo na biso komika ke no muta komi ministre amona occasion ko yiba muta komi PDG amona occasion ko yiba mboka na biso ko bonga raté mais si mutu nyoso yabi ke no na komi ministre na komi PDG il faut na travailler pour na intérêt ya état ndoko mona mboka na biso ekende liboso pourquoi batu ba koyi ko za mutema mabe mbongo oyo population za kolia. Je donne l'exemple, même pendant 5 ans, et ça recommence à voir même 10% et bambongo baza koyiba pendant 5 ans. Non, c'est faux. Et ça m'a bem qui m'a ma makasi makambane c'est ça nini et si là. Donc mieux vaut population a bénéficié 99% il y a ba recette naie pendant les 5 ans ba miyibi ba yiba attend 1% mais to kanga bango kaka. Merci mon mboka, merci mon mboka ndeko sili ko pesa mela biso. Moi la mboka ndeko Gustave to sile comment na été basili ko sala nomination to ko kozo makanisme par rapport à la nomination et sili ko salama. Oui, en tout cas dans ces pays de makas dans la nomination oui salami et ça li quand même bien parce que moni le chef de l'état surtout dans l'Italie sécurité naie il faut azal na bato yé a pesi responsabilité bato azali konomé na sillage naie. Vous comprenez un peu? Donc cela n'a été que normal parce que bato abanda ko travailler na bango bazaki na commandement liboso ya garde républicaine, tout le monde n'était pas nommé par lui. Bien que parmi ba oya nommé ezape na bato mususu bazala banda kala na Kabila parce que ba membre nyonso o bazali wana na kati ya JR ezali
au moins 90% bazali oyo toyaka kokuta. Il faut travailler là-bas parce que c'est ça le vrai État. Les hommes passent, les institutions restent. Mais na kati ya ba place stratégique, topé ba poste stratégique, ba tchara batu oyo que non, ils vont travailler je dirais dans la même diapason que moi. Yango mon chef de l'État aeba ki na rosala ba nomination en tout cas ngana sepeli coup de chapeau na ba nominé bo sala musala ya malamu sécurité kitoko to ta la bino. Tozonga moi sima précisément na nord au Bangui na ville ya Guadolite basila ko ozala na problème ya courant to sili ko mona et puis to sili ko yoka et puis gouverneur ya ville ya Guadolite asili ko loba ete matondo mingi na président de la République na ndenga asili ko zongisa éclairage na ville ya Guadolite to ko zo makanisi na yo par rapport ya ba bolam au chef d'état asili ko sala. Oui, en tout cas, coup de chapeau dans le chef de l'État, vous comprendrez que à d'autres travailler dans l'esprit tribalité. Sur le talibien, tant à côté na pouvoir, la lumière à Bandai Liboso ko rétablir et zala qui na bandundu na ville qui kuiti lumière et zala qui rétablit et le lot tozomo na Guadolite kuna lumière et zali rétabli. Cela prouve que le chef de l'État il est le père de tous les Congolais, de toutes les tribus, de toutes les provinces. Et c'est un soutenir pour assez la biso makambo ya kitoko koleka. Voilà ce que moi je peux commenter na o etali lumière, topé rétablissement, il y a électricité na ville ya Guadolite. Merci mon mboka ndeko Gustave tokomi ko chité na biso na suka ya émission na biso tokoki pona eloko ya suka tosila koyoka ete basili ko retrouver quelques armes et puis quelques gens basili ko kangama et pas ya moi na mboka Azarias Rouberwa donc tokoko zo makanisno par rapport nango po ko sila ko séquestrer batu bongo tokoko yeba donc parce que mitu les autres tout dans la mingi qu'est-ce qui fait et puis batongo basili ko sala nini toki topé batongo bazali ba Rwandais to basili ko yokana te ba question zo tout na ma vraiment mingi tokoko zo makanisno par rapport nango. Oui, makanisi nangai par rapport na yango, moi je pense que Moutounian ça peut répondre liboso, n'est-ce pas, yababuzo banaye. Et si cela s'avère vrai, je vous rassure, j'ai confiance en notre justice. Justice c'est ça, msala na yango. Justice na biso sur réseau banga directeur ya cabinet, c'est que banga na ba ministre et banga mutute. Justice c'est ça, msala na yango en tant que justice. Donc tous à la mutema yakokita. Si c'est vrai, biloko yo et l'Obamaki n'a cessé et que Zali Penda solo, moi je vous dis ne vous en faites pas. Justice et ça, msala na yango mutunyo ça vous allez interpeller. Merci mon mboka ndeko Gustave. En passant la petit remerciement la boss na papi Kelene Rifin qui sombe. Tokoko za mot de la fin. Toboko pesa mela bayo bazali ko landa yo na kati ya site internet ya tindika télévision maloba na yo ya suka et puis na ba contact na yo. Oui, maloba na ngai ezali kaka bandeko bazala kimia topé sa confiance na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Oya sepelaka nanga oya sepeli nanga na période oya confinement. Okoyi kobenga na plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin. Topé simino bambo tebele et tozali ko sabno azafati ezali kokoba toujours ko sala musala na yango. Nous luttons toujours pour na ba orphelin na biso na ba veuve na biso o tozalaka na bango, mais il y a beaucoup de stratégies oyo tokoye bana ko exploiter yango soki toleki na période o ya coronavirus. Donc na pesi binombote na pesi mbote na papa Aimé Ntsumbu, na pesi mbote na maman Chantal Masengu, na pesi mbote na Véronique Ngalula, na pesi mbote na papa Mukuna, na papa Kazadi, na Didier Maneno, na pesi mbote na Daniel Kasongo, na pesi mbote vraiment na bandeko ebele to bolinga kangai et puis bolandanga ba Patrick Alengula, ba maman Nelly, ba maman Bernadette et aussi pourquoi pas na ba maman Charlotte Matiti, na pesi mbote aussi na ba Eli Mbouyi, donc bazali tellement belé na pesi bino bambote biska bozali. Merci mon mboka Gustave Lutumba, merci na bino ba ino so bozo continuer ko ndabisa na rata site na bino internet et tindika télévision pour continuer ko zala wana brancher boko jala jamais décis. Donc quant à moi na pesi sou bambote belé na Cédric Bopé ANB et puis fondation bambote belé na Gema Kindele depuis Manchester, bambote belé na Chikeli Tadula depuis Paris, bambote belé na Bédit Mwanza depuis Londres, Motema Lida Tango, bambote belé na ba nyoso balinganga, bambote belé na cameraman na Chako. On s'est dit au revoir.